Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio na biso ya Zoomel 1000. Bandeko babolingo ntango nyonso tu toyebisaka bino ete ndeko soki otiki mboka na yo République démocratique du Congo ntango okomi awa na poto ndeko luka ete ozwa mayele luka ete obakisa mwa implice po ete lobilobi okoservir mboka na yo mpe okosala makambo minene ezala ta okei na Congo te mais a partir ya awa mpe okoki koservir mboka na yo a distance. Soki tolobi bongo mpona nini ndeko moko na kombo ya Dido Mwamba, ndeko oyo na kombo ya Dido Mwamba oyo bozali komona babilili ezali kodefile liboso na bino, ndeko wana awuti kozwa likanisi ya malamu na ndenge ete afungoleli biso page moko na internet oyo ezali lokola neti ba eBay lokola ba Amazon pe lokola ba oto onete ndenge biso tozali na yango en Allemagne ba maison oyo etekisaka babiloko a partir ya internet à distance. Alors ndeko Dido Mwamba awuti kofungolisa site monene ya na kombo ya www.tenkasomba.com. Na kati na site wana bandeko ezali nanu na kati na kosalama to bazali nanu ko bongisa site wana nanu esili te, mais soki obeti www.tenkasomba.com okomona ba elema nini oyo to ba ide nini ndeko oyo azali na yango oyo alingi asala mpona futur. Na kati na site wana ezali ete bato oyo bakoki kobanda kosomba biloko a distance. Okoki mpe kozala na eloko na yo okontakte site ya ndeko wana oyebisi kaka valeur eloko na yo ndenge ezali ndenge kaka bokosolola apres bakozwa foto ya eloko oyo ozali koteka batie yango na site na bango. Eloko wana moto akoki kosomba yango mpe a partir ya Congo moto akoki kosomba yango na ndenge ya correspondance ezala na France, ezala na Belgique, même awa na Allemagne, ezala na Angleterre, ezala na Amérique. Ndeko Dido Mwamba nde awuti kozwa likanisi moko ya malamu oyo ndenge tolobi ete olie totikala kaka na makambo ya kolobaka babozomba kofinga makambo ezanga ntina tala likanisi ya malamu oyo ndeko oyo azwi na kombo ya Dido Mwamba awuti kofungolisa site na ye oyo ezali na kombo ya www.tenkasomba.com. Na kati na site wana ndeko tango makambo nyonso to ekosila lokola ye moko azali kotravaye yango soki asilisi nde bokomona bino moko na babilili babiloko nyonso ekokota na kati na page wana pour le moment bazali kotravaye page yango mais
oyo ezali lokola mbela tosi tozali koyebisa bino boyeba ete site oyo ezali kofungwama ezali ya mwana ya mboka congolais oyo lobi bokobanda kosomba biloko à distance ozali na besoin ya motuka ou bien olingi oteka motuka okontakte ye akoyebisa yo ndenge nini osala olingi ntango mosusu osomba motuka okoki kokota na site na ye okomona bazali kotekisa mituka bazali kotekisa biloko ndenge na ndenge bapareil wana nyonso tu asali yango mpo afasilite biso bana ya mboka na baachat mosusu tokoki kosala à distance. Vraiment ezali malamu mingi soki bakongole bakomi kopense mpona kosala bamakambo ya minene boye ezali malamu mingi mpo ete soki totali meme basite ya ba ebay ou bien Amazon ebandaki kaka na likanisi ya moto moko tina ndenge eyepe kokoma monene bato mpe bakomi kotia yango kaka kosomba babiloko na kati ya basite ya baamazon ebandaki kaka na kati na likanisi na moto ya moto yango ete ndeko Dido Mwamba eloko oyo awuti kosala tozali koremercie ye mingi mpe tosengi na bakongole site oyo ezali kokota na kati na action kala te ntango oyo ndeko Dido Mwamba azali nanu kotravaye yango malembe nde bokomona ete bakoprojete yango mpe ouverture nango ntango ekosalama bokoyeba mais pour le moment tozali nanu kopesa bino annonce mpo boyeba ete kala te site ya sika na nkombo ya Teka Somba ekoyela bino na makambo ebele yo moto ozali na Congo olingi osomba eloko na poto okoki kokontakte bato ya site ya Teka Somba bakoyebisa yo ndenge nini okosala meme yo moto ozali na Afrique soki ozali na mbongo na yo okoki mpe kosomba motuka a partir ya site ya ndeko Dido Mwamba bamakambo ezali ebele na kati donc ezali site moko oyo ndeko yo mpe ntango mosusu okoki kozala ozali na eloko na yo ya valeur makasi ozali komona ete moyen ya kokende Kinshasa mpo oteka yango te okoki mpe kopesa annonce na yo a partir ya site ya ndeko Dido Mwamba na nkombo ya Teka Somba apres bango bakosala annonce ekotambola mokili mobimba moto mpe akoki kosomba eloko na yo ezala na kati na Kinshasa ezala na kati na Mbujimai Lubumbashi partout moto akoki kosomba eloko na yo mpe à distance basaleli yo mpe transfert na yo mpe yo moko koyeba kaka ndenge nini bokosala na agence ya ndeko Dido Mwamba po ete eloko wana ekende ekomela moto oyo asalaki transfert ya mbongo na ye na compte na yo donc ezali eloko ya malamu oyo ndeko Dido Mwamba afungoleli biso na kati na poto mpona kofasilite bakongole na baachat ebele ya makambo minene ezala lopangu okoki mpe kozala na poto awa olingi osomba lopangu à distance toujours na kati na site wana bamakambo ezali ebele yango tozali kosenga na bakongole nyonso tu bokontakte ndeko Dido Mwamba soki olingi kokontakte ndeko Dido Mwamba okoti kaka na Facebook obeti Dido Mwamba okomona ete image ya ndeko mobali ekobima mpe soki ozali na makambo okoki kokomela ye mais pour le moment site yango azali kotravaye yango nanu esili te nde ntango ekosila nde azali na bainformation ebele akopesa bino ndenge nini akofaire fonctionner makambo na ye mpe ndenge nini akomema yango po ete ekende liboso po ete makambo na ye ekende liboso biso bakongole ebongi ete topesa ye maboko mpe topesa ye chance po ete nyonso tu ekende liboso yango tozali kosenga na ndeko Dido Mwamba toyebi ete tâche na yo ezali tâche moko ya makasi mpe ya monene mais tosengi na yo kende se liboso nzambe akosunga yo mpe tosengi na bakongole nyonso tu na mikolo ekoya soki obeti na site ya www.tekasomba.com nde okomona makambo nyonso tu oyo ntango mosusu okoki kozala na facilité ya kosala yango sans problème ke olingi okende kosomba lopangu na Afrique a partir ya site wana okoki kosala
tokozwa contact na bato ya site wana ya ndeko Dido Mwamba bakoyebisa yo ndenge nini okosala mpe bakoki mpe kotekela yo lopangu à distance okoki mpe komona yango a partir ya internet makambo nyonso ezali na kati nde oyo tozalaki na yango wana mpona site ya sika ya ndeko Dido Mwamba na kombo ya www.tekasomba.com. Na ntango oyo tokosenga na papa Botamba mwa loyembo mpo ete baimage etambola mpona bato batala malamu site ya ndeko na biso Dido Mwamba oyo asili kofungolisa awa na mboka ya Europe mpona kofasilite bandeko bakongole na baachat na bango oyo bakoki kosala a distance ezala mpe yo moto ozali na eloko moko ya monene olingi koteka site wana ekoki kofasilite yo na kati na marché na yo okoki kosala mpo ete wana nyonso tu ezali mpona lokumu na biso bana ya mboka bana ya Congo mpo makambo oyo ntango tomonaka yango banigérien basalaka yango mpe bikolo mosusu basalaka yango me lelo ndeko Dido Mwamba ariso bakongole mpo ete afasilite biso na batashe mosusu oyo tozali na yango. Merci mingi bandeko oyo kolandi biso na banzi ete kolanda toujours na babilili mpe na banzi ete tokutani na basima ya bangonga kolanda kaka na babilili na oyo etali site ya ndeko Dido Mwamba mpe na nsima ya mikolo tokoyebisa bino soki eloko yango ekomi deja prêt mpe tokoyebisa bino ndenge nini bokoki kosala na baconsigne oyo tokozwa epai ya ndeko Dido Mwamba. Merci. Mami Mbola Poni nyokonyokolo nzoto na makanisi chéri Susi eloko mabe Ebebisa nzoto mami C'est você não consegue dormir Mami Mami Gosto muito de ti Mbola Mami Mami, mami, mon amour.